mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolona depuis ya lelo samedi bon week-end bisika bozwami lelo tokomi le 3 juillet 2021 masolona depuis eza sango eza inhumation il y a maître Tété Kabwa qui a été inhumé hier et le chef de l'État y était masolo. Deux personnes bakoufi na bombe artisanale oyo système baini yamboka bakomi kosala na bini masolo na député. Deux militaires condamnés na Ituri parmi Batu Bakanga. C'est dans cette émission masolo na député. Descente Mounen avec le ministre des Transports et voies de communication pour nous palper du doigt les réalités sur terrain. Si Sokopao les a en tête pour nous là, qu'est-ce qui se passe là-bas exactement? Masolo na depuis. Na lingi tobeta masolo bande kolangai moi rapide parce que les Aouton m'avant de commencer. Eh ben, je dois encore présenter mes condoléances les plus attristées. La famille à Maître Tété Kabwa, en général, en particulier notre vieux François Béa, qui a perdu l'un de ses plus proches collaborateurs. Ezanzela ya batu nyoso, batu ya babola to batu ambongo, bato mayele to bazoba ya pembe to mwindu ya minene to muke biso nyonso mwasi to mobali toza na nzela wana yango nalobaka na bato ke bandeko na ngai soki ozwi un likuta eza koloba te ke oyo azangi kozwa nde mutu wa masumu soki yo oza na bwanya oza na mayele eza koloba teke oya zoba wana nde mtu amasumu te nzambe nde asalaka makambo na ye. Par conséquent na sengaka na bino pour que chaque jour tomeka kosolola tomeka kosungana donnons les sourires tango na lobaka pesa ndeko na yo sourire eza ya ke eza na batu depuis babotama ye atikala koseka te. Ce qui a seki azo seka kaka nengwana omoni ezana koseka moko ya mabe mais atikala jamais ko goûter elenga vie. Et batondenge wana parce que seulement cette personne a été est restée de la société pour une raison ou une autre. C'est là que la criminologie vous dit que il ne faut pas réduire mutu na un seul comportement. Parce que mutu wana beti mutumbata, yo tikali wana beta mutumbata. C'est tout. C'est que elembo na ye ezaka beta mutumbata. Mais azape na ba compétence monsieur que vous pouvez exploiter. Voilà pourquoi bande konanga, chaque fois que nous recevons talabaka, okomona mwana wana balobi $1,500 pour que bakende ko traiter ye. Ezabaka ya ndenge na ndenge bisoto yambaka. Mademoiselle, voilà. Ça va? Oui, maman. Oui, pas honorable les problème les amis. Problème na ezali papa asunga ngai pona mwana. Nazonyoka mama nazotumisa ngai makoki eza te ya komema na hôpital po bazwa soin. Ya on a pas papa asunga ngai. Ça fait combien de temps? 5 ans. Abutama ibo. Abutama na maladie. Chazo kola na yango dérangeaki makasi saki mukusa.
kopanda ezengisaka mpena kimi Si bokoma na hôpital hôpital tokenda bambongo basenga biso mbongo eza te oyo tokopesa mpo mbongo basenga mbongo combien basenga biso 1500 tokenda na campus 1500 nde bakosala opération. Ok, ça va. Baka ya ndenge na ndenge. Des fois mutu azotala azokoka kotala te. Azoka nkele. Il y a des cas mutu azoya condition ya mutu. Ozotala olobi te. Oh, bandeko ba personne avec handicap. Oh bayaka bazonguluma. Il y a 2 jours seulement, on a pessimi balé, ba chaise roulante. Il faut que yoka mutu âge o azanango, tango azu chaise roulante nenga kolo. eloko yo sali nayebi nini napesa yo te nakosenga kaka na nzambe apesa bomoi molai na bakonzi na biso ya leta basoutenir nde yo nasombi velo te banda nakoma mokanda na affaire sociale lelo mbula mobimba yango oyo nazwaka velo te oyo nakota na association boye oyo nasala boye mais pa ya pape leser na mwa ngonga mokie oyo Nigeria alobaka nazwi velo tala esengo ya velo yango oyo nasalaka misala na ngai ya maboko bamakayabu na ngai deplasema na ngai ekomaki mpasi tala lelo pape leser nzambe apambola ye oyo bobimisa maseke na ye epai na yo nzambe na biso amona ye batika yo ovanda leta atala nde yo oponi moto te mobola moto ya mbongo nini nyonso tu na ndako na yo eloko yo osali mpo na ngai na 72 ans nakokisi ezali eloko monene na miso ya nzambe natambola banda 14 ati lelo nakokisi 72 ans mbali busango napesi yo mbongo te eloko te na bolingo na yo oyo yozali nango na kati ya gouvernement na ndenge nzambe asala yo okanisi biso bebosono osali biso malamu il fallait ovanda kutu na affaire sociale po biloko yo osali
l'affaire sociale ezalaka te biso nakende kende lelo zonga bo kende lelo zonga bo makolo pe pasi kokoya na babisi bageni nyonso topota na pota Papa Lézard, merci mingi nzambe apambola yo lobiko na yo nyonso to ezali epai ya nzambe gouvernement atala yo l'état pe atala yo apambola yo apesa yo ya mingi po yo ezala mbongo ezala bavelo ozopesa ya pamba malamu bapesaka yango ebele po beboso na mosusu bazwaka pe nazokɔta na lopango na yo soda te nini te protocole te nini te nafungolaka porte ya lopango na koti nazwi kiti na vandi nasali mikolo ebele te mpo nazwa velo mikolo moke na mongongo moke Papa Lézard apesi na velo bato ya boye bakonza boye simplicité tala ndenge to atelemi liboso na biso babola aza kosolola na biso lokola biso na biso toza bakonzi botala ye bien l'état tala Papa Lézard bien soki ezali tindela ye ya mingi. Oui, merci mingi nazozongisela matoni mingi pa kolo nzambe na likambo Papa Lézard asaleli biso député national na lopango na ye tokotaka moto moko atunaka biso koyo wana nani zonga lelo koyamba te ayambaka biso chaque temps azosonga biso makambo ebele opose mwa moke boye omoni Papa Lézard asongi nakozongisa nano mingi na gouvernement na biso oyo ya Congo basonga Papa Lézard makasi bafournir ye na bolamu azosalela biso babibosono toala tozalaki nde bato nete négligent na kati ya société me mokolo ya lelo Papa Lézard akanisi biso ebele alobi non bato bazali mpe kotoyo vivant avec handicap bazali nasonga bango tala naza kotambola na mapapa oyo nalonguluma na ngai na mapapa me lelo mwana nguluma lisu na mapapa eza te nakomi otambola na velo maboko ekomi okoma nga pembe nakomi 100 mètre na coronavirus te naza kotambola na mabele coronavirus arapide mpo zwanga me awa 100 mètre na mpona Papa Lézard honorable naza na mingi na kosenga kaka gouvernement ya biso ya Congo bafournir ye makasi mpo azosonga babibosolo makasi na namona te un député aboya so asala makambo ya boye na kati ya Congo mbana ngai liboso namona Papa Lézard pourquoi pas akoma ta premier ministre akobana otala biso makasi eloko ya moke ekoti kocreye sengo moko boye na kati ya moto ya moke kaka eloko na te yaka la volonté d'aider les autres de ne pas estimer que yoyo ki malamu ça va. J'ai discuté avec mes collaborateurs il y a 2 jours. Nathalie Simoko na bango na lobi, cher ami. Obi ke yo sambela ka kolekanga. Mais nous sommes là, nous avons un cas ya mutu moko na lobaki. Ke mutu wana zola la libanda. Mengana yo to koti to lali tranquille. To remercier Nzambe moko pe to yembi Yesu azali après to lali na biso talando to malam. Mais quelque part là, je n'ai cessé de le dire. Quelque part là, il y a quelqu'un qui souffre. Mbongo yo sakara kanango ya pamba, ok, kaka ok na shop, au baby shang. Mais koti collier sa mutu 1 mois. Et koti collier sa mutu 1 mois. Yango na lobaka na batu, ndenge tozali awo. Oyebi mukolo nzamba kobenga yote. Oyebi mukolo okozonga te. Oyebi nine koyela yo juste après cette émission te. Mais tout ça la kabolamu. Parce que nyonso, que ce soit les vestes que nous portons. O tozo tala nenga lati, tala nenga zalaki kolata tala. Bande konangai, nyonso ekotikala. Mais oya malamu tout ça là, ça restera collé. Ça restera collé. J'ai dit aux gens ceci, une chose. Nous ne sommes pas là seulement à se critiquer, à s'attaquer mutuellement, oyo alobi. Ce que j'ai dit aux gens. Que ce soit le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que ce soit M. Tambo que je suis, personne n'est parfait.
mutu na mutu aza kaka na point fort na point faible na ye toza bato. Mais c'est dans ces points faibles là que nous avons besoin de la complémentarité. Na oyo omoni ke mese tango azokoka te yo bakisi mwa muke te tokei liboso. Oyo pe place ozokoka te nga pe na bakisi tokei liboso. Je pense que c'est ça notre conception, notre façon de voir les choses. Et nous sommes les prédicateurs de l'unité. Maître Tété Kabwa est parti. Les lots, ce sont les questions, les points d'interrogation que les gens posent sur autant de décès à la présidence. Namoni pe batu bazo sala bazo tuna batu bazo kufa na présidence batu bazo kufa na présidence. Ce qui est à liwaya normalité, la vérité finira par sortir. Nous avons suivi le conseiller principal, le chef de l'État, Marcelin Bilomba Lobi, qui a été empoisonné 3 fois. Et poison, ils ont tambolaka. Kuna, ils ont tambolaka comme ils ont nguba. Zoya yo muke. Oh, bakutie na mercure, bakutie na oh. Donc, zoya yo muke, zo. Papa, je me pose la question, si c'est ça la politique, c'est là que nous, tozoloba que nous exercerons le pouvoir de l'amour à la place de l'amour du pouvoir. L'amour du pouvoir, le koso ya pouvoir d'angwa. Les gens s'entretuent. Moutoua kiateli moninga na poison akufa. Moutoua sali boyas, c'est pas possible. Et c'est la même chose. Na bande ko mususu oyo bozo mona bakomi ba mujahidine. Na est ya mboka na biso. Na beni après pendant l'état de siège, Batouana va développer une stratégie pour faire exploser la bombe. Et tant que va faire exploser la bombe, artisanale, il faut voir que c'est dans l'attente, il y a cause la renforcer dans les kamikazes, les terroristes. Mais si l'État congolais, notre armée, le service n'a pas souplété, ça sera plus grave. Maintenant, qui tue à l'est du pays? Lobi batu bazo sala bilanga. Mama moko na mwana nae, eloko wana explosé, ezokisi bango makasi bamemi bango bakena bango tina hôpital, bango mibale bakati moto bakufi. Et ceux qui font ça, on ne connaît pas les raisons. Parce que selon ma information, ezana ba mususu bazali ko recruter par force, ba misusu bazo ko recruter bango à travers mbongo, ba proposer mutu mbongo akoti kuna abandi ko sala bisala sala. Okobomande kona yo pona eloko kotika. Parce que mutu bakunda kai na mbongo te. Si vous avez de quoi manger, de quoi s'habiller, ça suffit. La vie c'est ça. Vie ezakaka o ya apparence te ya prestige ya batuba mona yo atonga banda ku 50 atonga banda ku 100 asala beauté. La vie c'est pas celle-là. La vie c'est quand nous nous sentons heureux. Tangu tozo kabola. Tangu tozo kabola muke muke. Et cause la malade. Et nous disons aux gens que biso tozo sa la politique autrement. Oh, bah, tu vas faire la politique autrement. Il ne comprend rien de ce qu'il dit parce qu'il y a faire la politique autrement, quand le mandat est national, on agit sur le plan national. Et les mots à faire la politique autrement. Combien de députés qui quittent leur circonscription électorale respective pour la Kobima? Avant ya copier loko, il faut comprendre d'abord. Si quelqu'un copier faire la politique autrement. Nous faisons la autrement. Qu'est-ce que vous avez fait de différence? Nous nous expliquons ce que nous faisons. Un député, un élu, a 4 relations a été na population na base. Il faut tailler.
Après l'élection, au Pakati Mango, au Mona Nakali Sousouté. Et nous sommes là. Depuis que nous sommes là, d'abord, la circonscription na biso ya Lukunga debout, plusieurs descentes. Oyo siko ezaki. Bon, ezaki ezobesasa. Eh, dans l'obi kaka. Est-ce que tu es dit? Ah, t'es loin. Les gens sont là pour t'aider. Sur terrain, na ba érosion. Ah, bon, combien de gens là? Kamango yango ya. Mungu salamaki awa pardon. Ndako yango ezaki wana. Bandako nyonso ozomona bandako ezalaki wana. Yaki boye te, yaki vraiment ya kotonda boye ezalaki modele wana te. Tango esali ebulema nde ekiti mpe na kokita. Donc eloko esalami awa vraiment terrible. Donc où est la quartier? Quartier Plateau 2. Manyonzi ezawaki. On des localités. Localité na on des Manyonzi, mais quartier Plateau 2. Bangala ya pasi ngai. Bangala ya pasi. Zamberanga ya salinga boya pana. Bangala ya pasi. Bangala ya pasi. Bangala ya pasi. Tango mabele wuti boye na sena ba 5h wana e bandi ko lamba matango ekomi kaka place banda kuna biso ezipi biso na banda. Ale moye to bimeza te to yenda ko etambusi biso yesa to denda. Tango to denda wana siko fito zoka sake na mokili nzoka telo ndende mbala moko eye lokola kapo ezipi biso mulile yesu makasi. Nde banda kuno se kundami to kibinia wati to ke ko trouver kuna na se ya mabele to zokende. Nde ko bimo tango tomoni pe na kati papa tozobaluka tozalaki kuna na tongo ba 5h tongo setani tozalaki awa me toke ko trouver kuna na se sikole to bimi kuna pe moye to kima tena bana ya bebe ya 2 mois papa ko bima tozo bima biso bato bilambe ezate to tikali boye na moni moye te vertige wana to kokoya tozoke kokoya na nzoka tena ba mabele bato bazoki ebele ba mususu bazana ba pota na bango na hôpital ba mususu bakufaki bana 3 bana misatu bakufaki mbala moko ba pota obomoni nde sikoko bima to bimaki kuna nazoke na ebele la bato ya to mai te lezo sala eza événement moko esalamaki awa ya mai te na ba situation difficile.
Oui, oui. Parmi les victimes, on y a oui, oui. esika bandako nyonso etei bablese nyonso nde bango okuti awa bamosusu baza bebe mosusu yeyo wapi Francis Bapara na ye bazali papa Flavien papa Nzonzi oyo eza cliché na ye pôle chirurgical général oyo ezokanaki yango donc eza fracture totale avec déplacement siko ezosenga fo basala l'opération parce que oyo soki batie plâtre tokozwa échec liboko oyo ekosala lisusu bien te fo bapasola na hôpital bon dans une descente là tu vas me parler maintenant évolution va mosusu ça va oui évolution eza nango bien sauf que ye nde évolution eza toujours na se dégrader moins moke mais toujours espérer que évoluer na bapiste oyo azozwa soki mpe aide. Elle est fracturée? Elle n'est pas fracturée. Elle n'est pas fracturée. Seulement de plaie. Papa topambola nzambe mpona pema ya orphelin oyo totikali nango oyo tozalaki bato te tomonana tozalaki bato tokundama tozipama na bapotopoto papa nanu tomona fleuve aboye te fleuve ya potopoto ya mai te ezoya ezipa biso me topambola nzambe soki tomonani topesa nzambe na baintervention mpona kosunga na mwa moke. Ndenge na lobaki 20 familles. Wana eza mafuta. Ba pièce oyo eza 21 pièces. OK? Ballon oyo ba fongola pour que bana bilamba eza ebele. Pour que bana bazwa ta bilamba ya muke. En dehors de ça, nazo pesa mwa mbongo ndenge na lobaki na bato. Hein? Yake mtu akosomba ta mwa sukali, soki mwa nini pour que bato bakoka ko. Papier o. Oui. Tu avais mis dans les enveloppes ou pas? Oui. J'ai besoin de ces enveloppes. Alors, au tozo sala, ezakaka précaire. OK? Moi lisungi ya muke yake sala. Mais il faut yeba chef. Moi biloko ndeka bolaka ba. Mais oza chef. Oluka ndenge ni yake o gérer o kabolela bato sans problème. Alors, l'enveloppe, na sali yango pe amocha un nombre yo pesa kinga simba bo. 3 Bana pe bakoti makambo. Chaque famille va pouvoir mon bloc dans mon monde pour nous faire merci. Donc, yango wana maman tumwa biloko ya muke na memela kibino yango wana eza pour kusunga bino ata muke tokani kusunga bino ata muke
mwa potopoto mwa nini eloko ya moke ekabola bato te yango nasali yango devant bato nyonso bomona mwa mafuta yango wana mwa loso mwa mafuta mwa enveloppe mwa bilamba ya bana ezala eleka malamu toyokani tozongisi merci makasi mpona papa na biso na eloko ya sali mais ezala mbala liboso teke lokola ye atika biso akende liboso ata lobi kuna lisusu aya su kotala biso position oyo aye kotikela biso oyo omuke eza ya bajeune eza ya bajeune topesaka chef Et ici à Kinshasa où nous sommes élus, je suis élu de Lukunga, mais les actions nous menons partout. Naba orphelina, oezala, okimantek, ezana chang, oezala, kisenso, ezana moamba, oezala na lemba, ezana moamba, ezala na selembao, ezana funa. Quand le mandat est national, on se comporte comme tel. Mwanzemba Chiluba, Tobina Momuke, avant que tu continues, parce que c'est un week-end. Mama Denise Nyakeru Mexi. Mama Denise Musale Monani Mama. Wabalanga bakushita limeno wabali bafiga para bengela la makaya. Wala mwembe mufane baga kutwala fachi wanye. Shafu wangu shale ne bana longa byanza jibyamu. Wana mubije munyenye kunyangi watega. Mukalenga wabatumba tumba mupendei. Mukalenga wabatumba tubakushana. Fachi kulondi byambamba byabantu. Je suis béni. Wala mwembe mufane baga kutwala. Tadu chigala ndele na gani mwakubanza kwe. Mutoko waka yikwene mwe. Mwa michika mwe kukulabe. Le peuple d'abord wa bolu web. Fachi wa mamwe Yesi ndoro uji ujila kwa bolu weba. Kainu kwa kichisungwa chichenu. Wana wadu waga bamba. Zambe tala beni makabwe kosila. Mokolonini papa. Kwa chufujiru kwete. Kisi ndore Makombata nyoso totelema. Basi de makambu. Grand frère musomba mbakuimbila lelu. Felix mukalenga wabantu. Lelu mukalenga mbwakuya kwete. Mukalenga mbwebu kwenu ubufile ni mutwei. Mweba mukubeshe kwa nzambi wa misumba. Fachiwa dolare. Fachiwa disipeniri kaye unjina mubobolu weba. Fachiwa ni ashale chimwene no chebu. Wabalenga lebakushiti jimino wabani bafike mpalabe. Kala makaya. Wana bani bajila bobolu weba. Mukalenga wabantu fumwadi tunga. Yafachi Béton, mon président du projet de Congo Mouchima. Je m'appelle Bondesma les grands animateurs. Mugwata, tout musique. Yafachi Mugwate, tout musique. Béton, Mugwate, tout Kasuika. Yafachi Mugwate, Kanye Mito, tout musique. Tout Mugwate, Fachi tout Mugwate, tout musique. Tout Yenende, tout Mugwate. Signora Ujila Jazembwe Chatekesha Jazembwe Watekesha Wazembwe Bakuteketa Wazembwe Watekesha Wazembwe Utekesha Fashi Wazembwe Utekesha Fashi Wazembwe Artiste totele mapona mboka Fachibe Berton Fachibe Berton Ya Fachibe Berton Ya Fachibe
fondation Mama Denise Niakeru pour l'assurance maladie. Voilà. Ezalaki wana pona mwa weekend. Na yebisi bino likambu ya ba ndeko oyo bakangaki na Ituri. Boyokaki lieutenant Jules Ngongo koloba que lelo nde bakoyeba, c'était hier, koyeba etumbu na bango. D'ailleurs lobi tobosanaki que c'était la naissance de Lumumba. Et voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous prenons encore en direct, il y a Bounia, le lieutenant Jules Ngongo, qui est le porte-parole, il y a FRDC Kuna. Lieutenant Jules Ngongo, bonjour. Bonjour, bonjour, Nabalani. Voilà. La députée. Tolingi Toyeba, lieutenant Jules Ngongo, yebisa biso, makambu ya bandeko, ba mampinga oyo bakangaki elekindengeni. Merci beaucoup, Mampinga. Belema Mibale. Forces armées des Républiques démocratiques du Congo, bazalaki poursuivi pour perte d'armes et munitions de guerre. Kuna na boga mokolo oyo na Bogoro même bamisusu mokolo oyo ADF batakaki kuna na boga ko pour négligence na bango na mosala oyo fallait basali yango malamu te. Pe baminduki ebungaki na masasi ya bitumbe bungaki tangue bango bazalaki wana. Alors ministère public azalaki kolanda bango pona perte d'armes na uti koloba yango pe na sima ya procès oyo esalamaki na auditorat na cour militaire oyo ezalaki installé na mayematali état de siège pona kolandela bato nyonso soda to nani po balandela bango po ete discipline ezonga na mapinga ekolo pote to réussi ou mission na biso bango bakangamaki pe bazali condamné moko lieutenant colonel azali condamné à 5 ans de prison de servitude pénale principale pe mon sous adjudant de première classe azali condamné à 2 ans de prison. Tala jugement ya cour militaire ezalaki prononcé lobby mais ya ngwana mbano mapinga ekolo oyo pona négligence na mosala na bango bakangami pe bakopasser 5 ans mosusu 2 ans na prison centrale ya Bunia. Est-ce que ça pour la négligence kaka ou bien ça pour la manduki wana ebungaki ba estimer que ba pesa kango bangona? Oui, parce que tant que ezali d'abord perte d'armes ezali infraction monene ya kosakana te parce que manduki oyo l'état congolais asombi ezali pona beso basoda po tosala mosala ya kobatela la population. Mais tant que ebungi ekei wapi ezongi dépoté ekei wapi et kino lelo tellement batikali koloba te place ekei et que banquete salami ke bazali responsable ya perte d'armes et munitions elingi koloba ete ezali négligence monene oyo moto akoki jamais kosala yango soki eloko il faut tobatela malamu na mosala tozali kosala ezali bibundeli ya mosala po bibundeli wana nde ezali en face pe ya ennemi nya kozala yango wapi na militaire emonike ezali bato oyo il faut kokanga bango te babungisi bibundeli ya misala oyo tobetelaka nango banguna, c'est-à-dire soki ekei epai ya monguna ekosala nini ekobeta pe biso ekobeta pe population nde yango wana bakangami ezali koloba ete moto nyonso azala ekenge na mosala azali kosala pour la discipline et la mère des armées et la pitié ne fait pas la force d'une armée. Ok, est-ce que tokoti koyeba kombo na bango na ba fonction bazalaki occupé au sein de l'armée? Oui, moko azalaki magasinier, mosusu azalaki chargé bato oyo bazali chargé na ravitaillement to babengaka bato logistique po esika yango nde makambo ebandaki po moto nyonso asalaka mosala na armée. Donc moko azali lieutenant colonel mosusu azali adjudant ya première classe bazali bato bazali kosala na logistique ya
ya unité na bango oyo ezalaki déployé kuna na boga. Voilà, pour le moment, parce que tout limite aussi quand même week-end, pour le moment, comment est la situation dans la province de l'Ituri en général? Lelo oyo, en général, la situation est sous contrôle des forces armées. Place oyo, ezalaki moi, Numundungu, la semaine passée, kuna na commanda, na ndimo, pe na automambert, commandant secteur opérationnel, moi l'amboka général des brigades Kassongo Maloba Robert, azali sur terrain, sur place, na commanda, pour na kolande la situation ya RN4 ici et Fongwami, peut ozali kolinga ko consolider maemaso oyo FRDC salinde ya ngone tinda ki mokonzi kuna sur instruction ya commandant des opérations lieutenant général Luboya Kasha Majoni, ne commandant secteur akenda ki kuna ko sala lisusu ko tin ko pesa lisusu makasi na ba unité na ye ezali engagé na ba opération pe d'une manière générale na Djougou na Irumu tozali na contrôle ya mapinga ekolo ezali na contrôle na yango à part moi batomboki bayibaki bangombe ya bato aussitôt koyiba aussitôt FARDC a intervenir pe azongisaki bangombe ya bato na bakolo na yango tala na sambi ya lelo situation nyonso FARDC aza na contrôle na yango. Merci beaucoup, lieutenant Jingongo. Natondi yo matondi. Masolo na député. Nalingi na la Kisabino parce que une descente sur terrain avec Chéribin Okende Senga pour palper du doigt la réalité. Et je dis toujours à nos warriors que le peuple n'a pas besoin de lever topographique. Le peuple a besoin d'action. Awa soki boyoki tension namboka, tension na ville. Les gens attaqué eux, donc armes non conventionnelles boyoka. Parce que population aza impatiente pour na oyo azalaki causer là. Nous avons subi des pressions. Ah, bon investir le gouvernement, Du coup, sans débat, sans quoi nous avons investi le gouvernement. Mais ce gouvernement-là, on n'a pas besoin des gens qui promettent. On n'a pas besoin des gens qui nous expliquent. État des lieux cause autant de tenter, passer à l'action, le peuple souffre. Passer à l'action. Là, je suis en train de voir les bras de fer entre le gouvernement, n'affectent aucun mot. Et je vous ai toujours dit, souka ya makambuana, boluka ndenge nini, ndenge chef de l'État loba que, à kosala ba Congolais ba millionnaires, c'est maintenant qu'il faut le faire. Tala ndenge bazo sakana na bim. Je ne connais pas quel pays qui s'est développé avec une économie entre les mains de l'étranger. Je ne sais pas. Na Congo bato mbongo bazala kalisusu te, bato bakoma ba commissionnaire. Mais bah oyo, ce que tali bazo kende malem, tout ce qui a comme supermarché aujourd'hui. Et ça bon même on va zala ki na kamwa boutique na ina coin. Muto ako préféré akena kota na supermarché a jouer loko akosomba ye lisusu te. Parce que kuna même loko ya 2000 francs kosomba. Même il y a 1000 francs kosomba. Si koyo, quelle devient cette loi? Il y a vente en détail. Il y a petit commerce. La loi il y a petit commerce. Et comme nini parce que nyonso mupaya komi kosala bokende na ba quartier ba boutique ezokanga na ya mbabatu ba commerçant na biso na plateau oyo baloba na bino soki otie magasin awa bao ba fournisaka yo biloko wana ba yeba tie ya bango ya munene bazoteka na même prix oyo ba peselaka yo. Est-ce que nous voyons là où nous allons? Et je sais que c'est l'État qui organise et non le contraire. C'est l'État qui impose. Pourquoi? Dans la colonie se prend à la personne avec handicap. J'ai dit le jour que nous allons instaurer les quotas, il y a que chaque société, publique ou privée, elles ont au moins 5% de la personne avec handicap. Donc, comment on a sur la balade? Tant que tu peux améliorer ton kozamokano wanate, nous le verrons toujours. Et c'est la même chose que j'ai dit aussi. Tant que tu peux bongisa na bamboka te, ba ville kotonda kaka. Kende
kende na changu kende na soa okomona lokola bato bauti star ebele ya bato bazokima bamboka parce que la vie n'est plus là moto akokata bilanga na ye ya muke na Congo na maboko après ndenge akoévacuer yango comme ata place ya keba somba ye ezate il y a pas de route il y a plus de route. Voilà pourquoi ngai na senga ka chef de l'État na lobaka na proposaka ye Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tolongwa na époque ya ba gouverneur riche sur un peuple très pauvre. Tokoma na époque ya ba gouverneur travailleur. Ba gouverneur travailleur. Tout ça là de sorte à ce que ba relier ba province kopesa bango devoir, c'est pas compliqué. Okomona ndenge nini bakobunda bunda parce que ndenge bato bazowelela ba poste, je l'ai dit. Le Kasaï oriental après le départ de Maweje Lune, c'est 27 candidats. Nous sommes UDPS 27. 27. Donc 27 candidats. Pour un poste manko ya gouverneur. Na lomami tozo zela soki bakobima combien? Tangu siko batu bazo wele. Vous connaissez la situation. Boyebi pas ces akuna. Ce n'est pas comme kuna. Non, tozana rétrocession te tozoka. Province wane zoka rétrocession te. Mais c'est les candidats. Bochango na mutu. Province wana soki ozana mécanisme te ya ko créer mbongo. Okobanda kolela lela. On n'a pas besoin des gens qui se plaignent. Mais pourquoi vous voulez dépenser de l'argent? Parce que l'élection d'un gouverneur n'est pas gratuite. Ils allons coûter. Attends, ceux qui vont payer mon d'ordre, ceux qui vont payer quelque chose, ils vont voter. Ils ont fait l'été. Ok, ne kocha mbongo, na esika mbongo ezate poani. Esika pasi poani. C'est là que j'avais proposé à son excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai dit, Monsieur le Président de la République, Tosenga kaka chaque gouverneur a relié sa province na ba province voisine. Tokoma kutu na ba province 7. Topesi modèle ya nzela, munene ya nzela. Topesi volume ya makadam tolingi. Pour que ezala identique. On donne à tout le monde. Et la présidence devrait avoir seulement le travail d'aller inspecter. Il y a aucun kota là, na IGF tozana aucun kota comment ça évolue. Ce qui kota nyongo pour la province na yo kota pour que au relier yango na province mususu. Batu ba ko diminuer ko ya ko vana na Kinshasa. Kinshasa za polluer. Hein? Yo chomo na mboka nini batu bazo sala 4 heures de temps d'embouteillage. 4 heures. 5 heures de temps d'embouteillage. Nous sommes stressés. Mais les conditions bazo tia batu na ba village batu ba koka ko vanda te. C'est là que je demande au ministre des Transports et Voies de Communication, mon grand frère, Chérubin Okende Senghor. Aux accords ministre des Transports et Voies de Communication, aux appels ministres désenclavement. On doit le faire, on doit arrêter les stratégies. Ah bien sûr, nous sommes dans un système. Il faut que d'autres ministres va intervenir pour que tout désenclavé. Cela nécessite une bonne collaboration et aussi le conseil de ministres à tout intérêt. Il y a côté accent. Ce qui te sali en côté, bambo kanabisho kotika la kaka polele mi bange kaka bao bazoko ka même mi banga ngobana na bango ko bengisa bang. Ana Kinshasa to kozanga place à Gochalo. Quelques images de notre descente.
pas de commentaires à vous faire. Je crois que vous et votre délégation, vous allez découvrir la situation des visu et la palpée de nos propres doigts. Encore une fois, soyez les bienvenus, Excellence. Merci. J'ai nous fait visiter le site de notre pour que nous voyons c'est la voie principale qui nous amène vers... Nous nous mettons sur les rails. Donc toute cette zone ici devait être crédible. Parce que dans le projet que vous allez piloter, la jonction entre Ilebo, la voie entre Ilebo et Kinshasa, c'est sur cette partie ici. Il y a cette partie et à Kisantu. Mais tout ce site est envahi par la population, de telle manière que chaque fois que nous devons partir, je dois envoyer d'abord une équipe pour venir nettoyer la voie. Parce que la plupart de la population ici n'a pas de toilettes. Ils font leurs besoins sur les rails. Alors, de telle manière que quand ils mettent tout ça, parce qu'ici normalement nous avons des ballasts. Alors tout le système devient un peu dérangé, instable de telle manière que quand le train vient, nous ne savons plus rouler. Vous verrez que la dernière fois, il y a 2 semaines, j'ai fait arrêter le train urbain qui fait que Kassangoulou-Kinshasa à cause de ça. Alors, il fallait d'abord commencer par enlever toute la saleté avant que nous puissions faire travailler les gens. Donc, non seulement il y a ça, ils habitent, mais ils exploitent aussi, plus loin là-bas, ils exploitent du sable. Ils exploitent du sable dans les environs de sable aussi. Parce que quand ils creusent, quand il pleut... On peut y arriver, c'est très loin. C'est un peu très loin. Mais on peut quand même faire... Mais là où il y a du sable, le problème du sable, c'est... Mais là, on a fait du travail, là où il y avait des problèmes de déstabilisation de la voie, c'est un peu plus difficile. Donc c'est ça la situation. Donc, nous savons, en dehors de ça, il y a les vols. Quand nous venons avec la marchandise, parce que parfois on peut dire au train d'attendre ici avant qu'on dégage la place là-bas. Mais quand le train est ici, on vole tout ce qui est là. Et ceux qui occupent le terrain de l'ENATRA, de la FCPT, à quel titre? Non, pour nous en tout cas, ils n'ont pas de titre. Pour nous, ils n'ont aucun titre et ils n'ont pas le droit de rester ici. Pour nous, la SCT, il n'y a aucun titre qui leur donne. Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous viendrez discuter. Jusqu'à preuve du contraire, nous avons, si vous voulez, nous avons tous les plans de toute cette partie. Il ne faut pas menacer les gens. S'ils ont leur titre, donc c'est ça la situation. Ça nous met mal à l'aise, nous ne savons pas développer nos activités. Et nous faisons face aux dépenses parfois inutiles. Il faut d'abord dégager la voie pour envoyer le train. Il faut, tous les jours, avant, donc, quand on annonce ce train, j'envoie d'abord une équipe qui vient ici à pied pour voir si la voie est dégagée et comment elle est dégagée. Il y a même ceux qui ont des débits de boissons ici. Quand vous venez vers le soir, vous trouvez les gens ici, ils viennent commencer. Or, le train lui-même, nous fonctionnons 24 heures sur 24 heures. 1er janvier au 31 décembre. Ça, c'est l'arrêt du Conseil d'État. On a besoin de moi. Ça s'arrête, ça. Parole. Les habitants. Et vous avez quoi l'arrêt de... Ça, c'est l'arrêt du Conseil d'État. Le dossier a été en justice depuis 2005. Au tribunal de grande instance, nous avons gagné par un jugement. Nous avons annulé la décision du gouverneur à l'époque, Kimbuta. Excellence. Ça s'appelle. Non, ça va. Nous avons gagné un jugement. Au tribunal de grande instance, nous avons fait annuler l'arrêt du gouverneur Kimbuta qui ordonnait les démolitions sur ces sites. Et après avoir fait cela, il y a eu l'arrêté ministériel de l'urbanisme et habitat et des affaires foncières en 2017. Vous avez tous les documents avec vous? Tous les documents sont à la possession. Et il y a vos références là-bas? Toutes les références sont là.
Ils ne construisent pas en dur. Vous voyez tous ces gens ici, ils ne vont jamais construire en dur. Et il y a un groupe de bandits. Oh, voilà. Non, il exagère. Encore vraiment, on s'arrête. La ville ya Kinshasa, tozali na kokoso ya transport. Compagnie na biso ya monene oyo ancien Onatra. Esi ekufi. Mokonzi ya mboka apesi ngai mitindo. Nakoka kosala manso mpo Onatra STP lelo ekoka kotongwama. Po bino bakinois transport ekoka kozala facilité. Mais nakokoka facilité transport yango te soki rai ezali bloqué. Soki pembeni ya rai tokomomona ba toilette. Soki pembeni ya rai bokomi kobwaka bosoto. Ekoki kosalema bongo te. De la même façon, olingi état de droit esalema bino ba citoyen de bokosala manso po droit ya l'État ezala respecté. Toyokani? Tout à fait. Tokobengisa ba comité na bino. Ba représentant na bino bakoya na ministère. Tokozala pe na bourgmestre. Tokozala pe na bandeko ya assemblée provinciale po bomoni président ya assemblée provinciale. Likambo yango kozwa yango na PTT. Il faut kozwa yango na motuya na yango nyonso. Ba autorité nyonso ya mboka tosi totelemi po toyeba ndenge nini solution nini koki kopesa na likambo oyo. Toyokani? Merci. Donc ba délégué na bino na début ya semaine mardi ou bien mercredi tokobenga bango na ministère. Tokozala na bourgmestre. Tokozala na ba députés provinciaux. Tokozala pe na ba députés nationaux. Biso nyonso elongo tokoka kozwa solution oyo ekoprivilégie état de droit. Toyokani? Bozonga na boboto makambo ya makelele e alite. Nous avons besoin de votre implication pour que nous puissions réhabiliter l'État dans ce pays.
Déjà, Président, j'apprécie votre disponibilité parce que nous devons travailler en silence pour trouver... C'est pas le téléphone. toyebi ke eza na bandeko na biso bazwaka makama bamosusu babengana bango na Brazzaville, bamosusu bautaka bakimaka bitumba na Équateur, yango totikaka bango batikala kovanda na bandako bozomona baekala ya mike mike, kasi ezali kokamwa lelo tokuti mpenza bandako ya minene minene oyo batongi ya materio dur bayi kodeklare ke ezali bisika bya bango, kasi ngai en tant que bourgmestre alimité nalobi jusqu'à preuve du contraire
esika oyo tozali ezali mabele ya ex onatra STP. Donc oyo aza na barevendication son excellence ministre transport auti kolobela yango bakenda balakisa mikanda ezala mpe batitre ya cadastre ezala te lettre bakomela yo ezala te so mokanda ya ndenge nini kasi lakisa mpenza certificat d'enregistrement to contrat de location. Merci monsieur le ministre. toyaki po totala situation eyali koleka na patrimoine ya OCPT. Terrain ya OCPT depuis longtemps eyali spolié. Esengeli toyeba nani azali kookupe terrain ya OCPT sans titre, nani mpe azali kookupe yango avec titre. Est-ce que ces titres-là sont valables? Ezali valable to ezali valable te. Na mokano ya chef de l'État esengeli totombola société na biso STP. Po transport ekoka kosalema kozongela na intérêt ya peuple congolais. Yango toyaki totali awa moyen ya korelancer train urbain ekozala te. Po bandeko mosusu bali koconstruire na ba fosse septique ba toilette to ba bongo esika ya kosala nzongo inene na voie ferrée. Et ali acceptable te. Kasi toko invité bato nyonso baali concerné na problème wana po totala nani azali na droit na ye nani azali na droit na ye te po toyeba solution définitive po tokoki kozwa na likambo oyo. Barepresentant ya baoccupant bakozala badéputé provinciaux bakozala badéputé nationaux lokola ndeko Eliezer mwana ya kolo lopango akozanga te président ya assemblée provinciale mpe lokola apesi biso collaboration na ye bourgmestre ya commune ya Limete akozala mpe lokola bandeko nyonso de bonne foi de bonne volonté oyo bakanisi ke bazali na apport positif ya komema mpo na solution durable ya likambo oyo tokozanga te koimplike bango. Ministère ya justice mpe lokola ekozala intéressé na conseil d'état. Merci excellence. Voilà. Nazo sukisa wana pona lelo. Bon week-end de bisika bozwami. Mais avant de faire quoi que ce soit, tika ko sala kaka inventaire ya batu yosho fingi. Otali mutu tala nenga zali tala mutu. C'est tout. Mais osekisi nani. Si on pouvait faire ça, la politique aurait des sens. Plus de 143, 998, 311, 332. Tokutani. Merci.